Odiru Zoba zoba mobala ya Tombé en demi, elle disait sugar. Odiru Zoba zoba mobala ya Salut fidèles téléspectateurs amoureux du théâtre congolais. Déjà dans cette émission, je suis avec le président Malalaise à qui nous allons faire l'évaluation de son pièce. Et si ko wapi to monaki batu bajiwa ki ya ebele. Avant tout côté vraiment na kati ya évaluation na biso, je dis un grand merci à vous. Alain Mondibani derrière la caméra. Merci pour la réalisation de cette image, de cette émission. Et puis merci à toi, Sedempoula, l'assistance. Donc, betara bien, solo lara bien pour ma campé, lara bien. Donc, tozawana, tozo solo la par rapport à l'évaluation. Il y a pièce Oyo, tout le monde qui groupe parcours 5 sur 5, batiaki na ba télévision. Bizaleli Alelo. Pourquoi Bizaleli Alelo? Le président est mieux placé pour l'expliquer. Tobetano Masolo, malgré tout le monde, acteur, actrice, Ivraki Nakati, Bazate, le pourquoi. Et puis, tu reçois un président. Si je parle le même langage avec la régie Fongola, hein, tout solo là, déjà un président à qui j'ai dit bonjour, président. Bonjour, merci, grand prêtre. Bonne santé. Non, très bien. Santé za kitoko, malgré tozolo ba mikolo ka moi vraiment faux, na système kaka ya mboka po makambo za compliqué na mboka. Oh. Ouais, mboka ezopela. Mboka biso ezopela. Soki est eza touché za net biso nyos nde toza touché quoi, donc parti moko ya nzoto soki eza touché. En tout cas biso nyos toza touché. Mikolo souci eza makasi. Parce que de temps en temps, tozoyo ka toujours côté bande qu'on a biso batika là côté bande qu'on a biso ngana natif à est, on les a parlé na biso. Ozola la tozoyo ka chombo eleli awa ça ne va pas ezo sala bien te. Et kaka toujours na même ordre d'idée. Eza kopesa biso lisusu ba difficulté financière parce que soki mboka ezana ba problème même côté finance passe na passe. Passe na passe batu bazolela donc voilà quoi. Mais toza quand même. Merci beaucoup, président. Donc, les gens la bisonnion se passe tombe congolais, bande komoko bazana ba passe puis ba moro ezo bakisama na mpanja est vraiment ezo sungate bande kona biso est toza de cœur na bino nzamba kolongisa ba FARDC na biso de sorte que guerre ici la président to solo là les lots bongami vraiment ya ko solo là par rapport à évaluation. Tout le monde qui pièce botaki Bizaleli Alelo. Pourquoi Bizaleli Alelo? Conception ya idée wane utaki comment? Bon, en fait, moni biso tozana biso danger te aneti bastar mususu. Biso tozaka danger te tozaba artiste moko to vivaka toujours na milieu batu bazali. C'est-à-dire ya biso ba petit peuple quoi. Ndenge babengaka biso. Première fois moi leader moi linga za na mokie pour li akilelo ezalaka ngana boy ngane la sala boy mais yo bimi na opena petit peuple eza ba erreur basalaka biso ya mike tozali na ba leader ya minene bazali bien que pa ya nzambe lisumu ya munene na ya muke ezalaka te mais bango basi bakabola ngo donc biso photo ndimaka biso ne ya mike bango ya minene donc voilà quoi au montant tozalaka na cité tozota la ndenge cité za ko évoluer et pesa biso pe ba inspiration ya ebele oyebi makambo ezoleka pour le moment na niveau ya ba hôpitaux na biso eza eloko etushaki biso makasi en tant que artiste comme musala na biso toujours to rappelera batu tozanga ko expliquer batu te rôle na biso ya makasi ezalaka ko conscientiser peuple ko interpeller ko éduquer ko mobiliser masse à travers ba pièce na biso yango to yaki ko penser to mekanan ko toucher sujet bande ko na biso ba docteur bande ko na biso ba docteur en tout cas ça ne va pas trop c'est trop na bizaleli na bango donc makambo ba komi ko sala kuna na oyo ba ebisaka biso ipare ke bango pe bazalaka na seleka o babenga ka serment d'Hippocrate eza contrairement na makambo bango bakoma kosala na ba hôpitaux na bango et il fallait quand même nous en tant que ba éducateur ya masse to meka un peu ko boaka mwa coup d'œil pour na kotal sabatu kande nini bazali ko se comporter donc voilà eloko motiva ki biso po to kota na bizaleli ya lelo.
Merci beaucoup, Président. Bien dit, Nassir Bozoyo Kabino, mon Président, Président Malalaise, aux ala victimes, il y a docteur Nini, docteur Asalao Nini, interpellé, et puis par rapport, il y a Oyo Kaka, des commissaires, on a dit que ça la pièce, mobimba, qu'on dévoilé, misala, ma béwana, docteur. Bon, nga personnellement, cause à la victime, c'est trop dire, néanmoins, peuple congolais, ou bien peuple kinois en général, et en particulier, baza ba victime, makambo ezo le kalelo na kati ya ba hôpital na biso. Dernièrement, nazaki na hôpital moko ya biso ya munene, oyo na ko cité kombo awate po mikolo ba omema bato na ba makala, nga pe panzi ya kolala na makala na de jour naza na ngote. Nazalaki kuna, je te dis, oza na salle d'urgence na malade. Na kati ya salle d'urgence na malade, mais baza ko exiger avant ba toucher malade oyo, il faut nano mosolo liboso. Et mosolo ana baza ko sengela ngo ndenge nini? Baza ko ebisa yo il faut futa na banque. Yo oye na urgence, mutoaza na état critique. Okende banque na banque na bangweza na kati ya ba hôpitaux yango il faut futa mbongo. Otali nanu mulongo yo boza na banque. Mutu nyonso aza na urgence ya malade na ye oyo koyebisa etikelanga na unafuta ponde konangaza la sauver azate soki ofuti oye na tumwa babu de papier wana oya ba récit ya banque obandisko manœuvre okelakisa ba médecin wana po ba toucher leo mutu wana premier cas. Deuxième cas eza kaka na ba même hôpital wana kotala lolenge bosoto. Bosoto siko ezali ko entouré installation hygiénique na bango. Non, wana kutu n'en parlons même pas. Avant to comme on a installation hygiénique to bandina on a bali bangungi ba couleur eza na ba mire ya ba hôpitaux na biso. O ezali ba hôpitaux esika o ezali ba installation sanitaire pour na ba santé na biso façon nini ekoki kozala. Mais je vous dis mon frère, soki otali biloko wana nyonso eza ko baise biso na place o yaki na malaria plus moko soki okoti kuna na ba boule pe mystique ya formé okobima na malaria 3 plus 3 plus donc ba installation na biso ya ba hôpitaux otali vraiment boyo moko oyoki mawa toye kotala ba comportement siko ya ba médecin na biso papa ba médecin lelo on dirait na ebité médecin mobimba baza wana bazosala commerce ya médicaments. Oza na kati ya salle d'urgence, omoni vraiment ndeko azaki na mbeto ya malade oyo yaki na ye asi akufi. Bajo wana ba expliquer kate au même moment, ba bengi nanu les concernés, ba sali effort ordonnance balobi yela biso ba produit oyo. Yela biso ba produit parce qu'il faut kana eza bien te photo beta ngo sikoyo. Nzoka baza na besoin batikala kaka na ba produit wana. Tango koya après 5-10 minutes ba ebisio ba bengi yo kanenge baloba qu'on a fait tout ce qu'on pourrait faire mais dommage sans pas tenir de konayo atiki biso batikali na viva mobimba ya ba produit tala niveau oyo biso to komi nango na mboka tala niveau oyo conscience ya batu ba komi nango na mboka. Or, biso ba etozo kota kuna na urgence po na urgence mutu akota kateme quand même ba kope sa droit mutu moko akota. Ozo kuta vmande kwa si akufa ki na e batandi e boy batie vma poudre, basi batia ki e batie vma poudre. Pona kozela ko annoncer bande ko ke adae. Mais yo non, mu les concernés ba ebisi na nte, baza ko escroquer ba produit. Nde tango zo koma na malade, munga ngazo komela yo kisi yo depuis obotama oyokana no kombo ya kisi wana te. Pona nini ye aza nango na poche na ye. Papa kisi ekomi $98. Kisi ekomi $100. Mais munga ngaza ko exiger 4 chasseurs ya makilaka na mbala moko nzoka eza provision ya makila batu bakufa kufa ya bomba alingi yo ndozwa fardo wana nyonso na mbala. Bime naza na mbongo ya chasser moko ya makila. Bandana nanu na yango tangu na ko habite nzoka yako bima lelo. Mususu akokota lobi alingi kaka bachasseur na nyonso a pomper yango be soki akosopa ngo sopa l'essentiel abenda déjà soto epa na yo. Donc eza ba biloko moko yo eza ko révolter. Et puis eza ko tinda toujours à travers biso batumi balemi sato bazwaki chance ya kolanda biso bazala quand même interpeller soki bande ko na biso ba médecin
bazwaki chance ya kolanda yango bamona quand même que ce que nous faisons bandeko mosusu baza komona et puis eza honorer personnalité na biso te. Donc voilà. Merci beaucoup vraiment. Donc c'est un conseil et puis tout à la can ndenga ki théâtre ce sont de réalités au peuple congolais, surtout ba petit peuple ndé bazo souffrir na makambo wana vraiment. Donc et salinga kitoko président Malalaise komona idée squelette à pièce kitoko bongo, mais t'as pas assuré la promotion saleli yango ba makelele te. C'est comme si olinga ko bata makobanga ba leader ba panzana pour koyoka eloko aboye. Je ne pense pas qu'il y a d'autorité moi azota lango à cause zapper. Mais comment vous assurer promotion ya ba œuvre na binote? Bon, promotion na ebité so qui peut-être mongo ba panonde tozana ngote mbongo na mboka to pe mboka la biso en tout cas politique wana nano ya ko accompagner ba artiste ezala nanu te. Ezala nanu te, c'est peut-être 2 3 4 vieux oyo ba monaka peut-être ka bango nde ba comédien nde ba soutenaka bango bo toyebi pété soki réellement ba soutenaka bango po bango pe ba viango balela kaka. Mais politique nano ya ko accompagner culture na mboka na biso eza nanu te. Peut-être ba pano ou quoi nde eza te néanmoins les mêmes médias o eza na ba salon ya ba ministre wana eza na salon ya ba député eza na salon ya ba tunyonso nde o biso pe to lexaka kaka ba série na biso. Et puis série ya lelo eza lisusu neti série o ya wengete orgueil esprit ya orgueil si elati biso mwa makasi moto ekoki pe kozala za kotala eloko mais système ka ave bombase okansaka ave nyoka longo be banini donc azo bude kaka même si aza komona musala eza kitoko contrairement na ndenge ezalaka kala les gens encouragés baza kobenga boza kosala ba spectacle banini bani contrairement na lelo ekomi un peu ya kokita batu baza kotala baza koyoka baza komona néanmoins tokolembaka kate ti bakoyoka nde biso pe towotika. Donc voilà tozaka kana pona ko continuer ko ça musala. Merci beaucoup. Toujours évolué vraiment. Président, quelles sont les difficultés au rencontrer au sein d'un film et puis Zubino combien de temps pour la réalisation complète à film? Bon, ba difficulté tolobaka ngo ka chaque jour et puis changer kate. Donc ne ka toti koloba difficulté ali boso tango bozana ba moyen te ya kosala eloko. Donc okoki kokoma na yo film bien. Penser na yo za malamu mais ozana ba premièrement ba bisika ya kosala la film wana. Déjà hôpital yango moko so eka ba yo kibino boye genre à penser à filmer na bino eza boye. Lobby déjà so ki boye. Est-ce que aujourd'hui bon hôpital facilement est-ce que pièce na habite à Mundiba ni so ki to solo mon komoko tozolo ba vraiment à liloba moko o il sera capé ba image il y a pièce par rapport ndenge président Zobeta batala ki filme ba ebi to sali combien d'hôpitaux na kati ya filme pour ceux qui lelo bandia bosali ka 4 tableaux bakolo bon balobi vision eza yango te comme la ligne vérité papa lobi vision bozo salir image ya hôpital alobi na toko tia kombo hôpital na yo te biso tozaka ko dénoncer modèle o bozali ko se comporter et soki yo komi ko pekisa biso soki c'est que yo posa dedans yo posa ko se reprocher na quelque chose. Mais je te dis mon frère na mboka oyo meka ko zo accidenté ba toutie na moto to pe na mutuka meme na hôpital soki bakoyamba yo loba wana lisuba médecin ou soit obimisi mbongo na yo meke famille na ye eya ba obenga mutu wana indigent wana ba terme na bango aza indigent bo poza na responsabilité soit yo bimisi lar na yo opesi ba simbiye ou carrément bakoyebisa yo ndenge oyena mutu na yo ndenge okobima na eke na ekote mosusu mutu akotika la komema bangambo wana azate na mboka oyo eza ko exister ba difficulté rencontrer zalaki vraiment na ba place ya ko tourner baza ko boya po mboko balingika ka le même batu bafinga ka ba musicien na biso ba comédien tolingika ko sala ba musique ya ba mitakala tolingika ko sala ba théâtre ya bana mike ba idée na biso ezalaka makasi te
mais soki tokomi kotuna bango tant tolasaka ba recrutement na télévision neti anga naza kobenga ba mama na ba papa baya biso nde tolobaka ke ba mama baya te ba papa baya te ka bana mikende baya biso te c'est ça tango aussi tosengaka bato ba appuyer biso to pe ba pesa biso ba cadre ba bisika ko tourner baza ko bomba bandako na bango to tourner te c'est comme si to koiba bango biloko na bango biso nde toboyaka bandako kozalaka salite tango ba moyen za ko pesa matin na l'état pona ko soutenir culture na biso jeunesse et kende liboso biso kaka nde toboyaka te moi avec biloko wana nyoso komona ndenge o pensaki vraiment ça la eloko na ndenge okutani nango sur terrain ezo salemaka ba peu près ndo komona o bande ko intel ba pays intel baleka kabino baleka kabiso me boyebi politique et culturelle ya pays na bango te donc voilà. Mais président Baloba soso alia kambume kokina mongongo na pourquoi pas faire de pièces par rapport ya makoki et puis ya ndenge mboka na bise kumba maka o bino artiste boyebi mutako ignorango ezate mais pourquoi bolinga bosa au-delà ya réalité ezaka na kata mboka quelque part bino mo boluka ba échec ya ba film na bino conséquence nango sinde wana ozoyo ko bosala ka théâtre ya mitakala po to sala ka na ba film ya mitakala to pe ba musique ya mitakala po soki asengi musicien moko asengi asala musique nae alobela aéroport wa Njili par exemple bakangi ye azako bimisa bosoto na biso libanda oh soki asali alobela bato ah chance o comprendre que tu karma pas déjà ni tete masse s'imposaka mbele babuila qui est déjà azako respirer na vungule kuna lité akanda bakangi basolaki lité akutu innocent mais à se retrouver quand même na 4e mairie to komo solaka na bagrier na média quand même. Quel propos qui au rappelé que bo bundisi ngai bo pasolo linga bilamba na ngai bo kofuta ngo eza ba propos ya mabe eza ba propos ya mabe te OK bo bilamba na ngai bo tindiki ngai bo pasolo linga ngo na concert ba Warion po ya zaka wari Warion waneza papa mabe mais président quand tout quand maintenant lité akanda pièce to moni lité akanda te yo souvent na biloko tout ya lité akanda sur internet osaka wana donc ndeto lo ba pena on dirait moi sina mobali ko partout azalaka mais yo on dirait al koka ko tabino poa ou bino botsake na internet te bon le problème est que il justifie dans absence n'importe ebié azalaki artiste comédien de quoi batonio c'est pas azalaka na film euti kosila soki olandaki yango lite akanda azalaki na film do film oyo nde azalaki na déplacement lite akanda azalaki te néanmoins soki solo la président pourquoi beaucoup kaoloba yo lobito dénoncer makamabe film no ezui combien de mois non ezui presque 2 mois pamba presque 2 mois un film à 6 épisodes c'est 1 mois et demi plus évaluation donc presque 2 mois franchement. Ouais, pourquoi pas, c'est mon ami de tout le temps. L'ité à Kanda Sokingana a besoin na en tout cas wana na koko cela été atana 0 heure sur le téléphone et ngai boinde bengi l'ité à Kanda au même moment président Poisson Zandengenen Poisson Zandengenen yende à se démarquer moi mke depuis qu'aussi ça je crois film na ya suka ya héritier à famille non ya nako papola yo o basala kana président de la fois depuis ba série wana azwaki moi distance na théâtre c'est peut-être lisusu na ba théâtre nanga nde yaki opese lisusu gua banda ozongela ba théâtre ya muke bande ko pe ba komi ko inviter lisusu ouais merci beaucoup vraiment donc toujours kobana président na profiter na occasion pour na pesa merci na espace royal Bokuma sur mère Gisèle et siko wapi cadre kitoko yambi biso donc allez comprendre que pembe mwasi kitoko ya mulai ya mystique donc bino ba artiste boa kaka boya na ndenge nini donc mokumisa wana lobito yoka liso mususu na mère asaleli biso cadre moko kitoko quand on appelle mère c'est qu'azave ma mère très bien donc pas de blague pas de quoi on m'a parlé na biso espace royal Bokuma eza cadre moko kitoko oyo biso auto sepela kozala na moi soir kotala moi match moi nini surtout qui a tel biso moi boîte
resto ya bien. bien. Donc tozalaka na vraiment de temps en temps. De temps en temps, ouais. Na matonge wana, na avenue Bokuma, numéro 24 bis, donc rien à dire. Ok. Ouais, ouais. Merci. Donc ici, vraiment, c'est la classe et la qualité. Car ndenge batumisu baloba ngo meza bongote. Mais awa pena so tali nation direct wana kati ya martyr. Boaki mupandi koto ya kolobela te. Merci beaucoup vraiment tozo ko bana président pièce leki kitoko bandeko acteur actrice ba incarner ba rôle na bango. D'abord comment na modèle bana no ba vrai na kata pièce. Satisfait to ozasu na musala kosala auprès ya bango. Na bandi nano ya liboso ndenge bobengaka bana. Bawana bazaka bana na biso te. Ce sont nos collaborateurs. Bater mais ba vient na biso ba na komona biso kaka bana. On peut avoir artistes et comédiens au sein du groupe nayo mais aza par exemple na 50 ans. Et toi tu as que 35 ans. À cause jamais kozala mwana nayo. Bon, ce sont nos collaborateurs et aussi groupe. Bon, wana etali kaka ngai etali ba viete peut-être ba komona na obo makope na bango. Omoni groupe ezalaka association, c'est ça but lucratif. Et si ka association ezali ezalaka ya mutute. Association ezali pona biso nyonso. Ozo comprendre mais et si ka batu bazali, il faut toujours moi structure moko boye ezala. Nde oko komona ba porter choix peut-être pas nanga, ba porter choix peut-être pas na yo pour okumba tokamba bandeko mususu. Donc quand vous appelez les enfants ngana boya kango nakanga mikaka. Ouais. Vous assure les loso ba moni etamboli no mabe ba ko pona pende komo babi comment président yozonga na mwana. Pourquoi pas? Ou accepter. Eza non et ça le makaselo ba règlement na biso. Eza na ba procédure pour comment? C'est que vous avez na bâton. Oui, tozana ba statut, tozana ba règlement, eza na ba makambo ndenge ozoyoka mikolo mutu moko azobunda na kuna de père et de mère. Pour comment? Moko ziamboka. Donc il y a des procédures, ce qui est sengi que procédure wana eza respecté. Et puis yo za lisusu na bandenge longo banite yo structure na bino to pe mibeko na bino ezo kamba bino ezo loba. C'est facile. N'était pas na yo banite ko nini senga po mutako ma président. Moi 2 3 namba ancienneté ndenge pa na biso déjà to recrutaka. Soki oza diplômé d'état te to kondima te tozo tala conduite biloko ezebele donc mususu eko ko échapper nga mais na ko se rappeler na ngwe pi na ko ebisa yo. Yo zwa poste wana ko zwa to banda nango. Na zwa kango ko zwa. Ozo ke panani. Tozena président Kaba. Ouais. Après groupe na biso nyonso ensemble total ndenge président zo kumbela masolo. Ça ne va pas balobi non président mal à l'aise. Yo ya ko kamba mu. Mais jusque là yo zo ke no kana ba norme groupe. Bon ngana ko eba te jour to ko zala na ensemble nde groupe ko interroger ensemble. Merci beaucoup. Là c'est le président mal à l'aise. Allez-y comprendre yé pela tsara maman à l'aise na kolobane quoi. Donc na ndenga mabete. Mais président na kolinga pe bandeko o ba ivraki ata moi 2 3 to mekape ko soa na bango par rapport ya ba rôle basaki na pièce et puis c'est la réalité. Le temps ndeko permettre te bango nyonso ba monana. Ouais. Ya on a 5 ans moi 2 3 poto ki masima ngonga. Biso nyonso tozana chef na biso Christian Mondongo aza wana koki koya na e. Problème te ça ne dérange pas. To poussa na kaka Christian Mondongo continue na katiawa vraiment donc chef bonjour chef Zoana en place ça donc c'est ça chef vraiment donc na sentir na chef boni santé chef na ebisio kozala art mystique kozala pembe na papoyo na comprendre mama mbebele quoi donc ndeti ba ebinga zaka mukeme na komi moi costaud. Donc bato bana parler ba comprendre te omoni ba président mal à l'aise ba président mo boy ba héros dans l'ombre bato bele ba te pa na ba groupe mais soza pembe na au foot ni mbonga tournage ni mbongo soki ya nde ba senga bano pesa 5000 ya soki ndenge ya jeton oya kabo mais ba koma mso ba benga soki ba nkumu soki ba reine soki ba roi soki ba prêtre soki ba nani
na ba titre na bango mais bana ba okende baleka pété mais ba contre mais pas na ye a tala manano et par l'exabiloko oyo ezo toucher mitema bat na Congo donc mutaboitanga sala pesa bat ba aloka viwana na tanga kombote viwana donc wa lingaka ko bimisa bana quoi les grands formateurs o bimisa bana mais la tanga kombote dans le sens soin je pardon yo pisto zo linga to kende wan so to keza glissant oui ouais biso to bato to silmu ki sa bato donc so ina parcours 5/5 aux akala au silmu donc faut le baka mona glissant pour biso ba mamuto lobo to mambo ele la télévision ils ont glissé pe mité ma bato parce qu'on touche vraiment pour biso to bundande pour na ba valeur ya mboko musana biso ezali ko incarner loko moko boy pour na ko éduquer to éduquer ka te bano bana ba parler to éduquer na ba botio pour musana biso au délai à éducation muso ba pesa to éduquer na ba parents to éduquer na ba président de la république to éduquer na ba angelo ya nzambe to éduquer mais sauf quand nza combat to tena c'est pour tala nza combat mais to éduquer tina ba 24 via donc to éduquer ka ngala ko éduquer même yo journaliste na éduquer pe yo oh na kati mission mais biso to ngana makamni biso to mystique na domaine yango mais terrible so tenga miso ça les mission cette étape comme kuna tolobeli yango te bino na bantoma toko yakaka abino pe ba artiste ba okota mabale pa basi bato ba opanza wana siko yo siko na mona au moins siko de la simbia yonde suyo c'est ça swanga par rapport te yango de glissa lobika o ya bino te yango de yo ngo ko c'est la artiste to évoluer chef par rapport ngai lité akanda ozaki na mariage biso to balaka na biso to kota ba marié pa batute c'est peut-être dans quelques jours ko ya shenga yo mona papimbo matabali c'est to zo bisa yo na tilo kolé abala ya bengisa batu même kolezali bato bala to solo la nano merci beaucoup chef azo filmer bisaleli ya lelo na kata pièce yo d'abord o incarne qui rôle nini ouais n'incarnaki maman na mobangi ya rôle nazalaki pena moko ba lit na kati ya morambango nazalaki papa moko oyo mwana na ya mobali donc nazalaki na famille nanga donc mwana nanga mobali atombaki et puis na moi ba difficulté moko boye crise ezwaki ba benga na chombo donc petite sœur na memaki na mokongo to na rejoindre bango to comme l'hôpital même quand to moni na hôpital papa biloko to l'accès biloko ezali à côté teza na kande na mboko yo peza na Kinshasa yo très bien donc to lakisaka ngo to lakisaka te po to sala esengo bat ba mona nde to lakisa tozo nde ko alerter nde gouvernement ko alerter mboka na biso parce qu'avec son excellence mes respects na papa na biso Fati Beto Umela donc le quoi yende ngazana mikolo afungoli misu donc to pe ko memeloko to mema na lumière oyo nga mema na mboko yo to reverser moi ba bêtises zo bomba manase donc il y a des hôpitaux mon hôpital les esika oyo ba minganga wana ba sala ba serment d'Hippocrate baza quand même de balata ka pembe et laksa lo lengi ya motema malamu mais ko mona so okena ba hôpitaux makambo changea donc passer na maladie ntutonga yena maladie pa na yo munganga to hôpital ayina ngone sika ya kozwa secourir ba secourir rien moi secours mais au moins bango ba commune sika to commune sika tande tinga na commune na mwana nanga mais baza ko luka na mbongo pendant que mutu na crise au lieu ba intervenir ba simba ye ba pesa mutu zonga non do ba biloko na esala na mboko yo esuki pe wana te. Il y a des hôpitaux comme ça au monde ba yebi même ko bongisa hôpitaux na bango to zo kuta toilette za salité ozo kuta na lobela kango même la pièce na mwana ngai donc kuta toilette salité ba ngungi pai donc muta na maladie mais azo bénéficier sous na malaria. Mon conseil na ba minganga o ba kozwa temps ya kotala image et puis na ba konti ya mboka moi les loba moko pona bango par rapport ya ba bon nga pena na lobela minganga te na lobela ndeka ba konti na biso mboka parce que pona minganga ta to lobi ba changer te et attendez to loba boy ba yo ka biso misuku ndaza bo petio so na zuye na maladie hôpital nanga na obete bor moi dae do bango na loba te donc fona lobela ndeba mo konzi na biso ba konzi na biso donc obanda na mituko kita vraiment ba telema parce que biloko eza passé eza batu misu ba kufeli batu à cause kaka pozanga ki mbongo ane pe na mbongo mais ka ekoma ke senga ki no ba intervenir mbongo ko yana ngo po ezali mais bango à cause ya balokoso na bango donc conseil na pesa kaka ba konzi vraiment bazali veiller bazala street
balandela bopito nyonso eza ba bêtise bopito bazo la population na valeur te o bazwi mbongo batie liboso et baebika toujours ko nyokola milimo batu bakisi ya lokuta muta kufi mutu musuku ta koza na akufa ki maseku mais na hôpital ba boli e bord. Merci beaucoup, chef. Vraiment, donc, faute de temps, on a eu qu'il y a un belé, mais on a une émission, monsieur, il y a un potoloba. Moi, deux mbote, trois mbote, na baï. Na apé sambote belé na papi kalala, grand boss. Na apé sambote belé na papa nanga moko non JP. Na apé sambote belé na Pepe Kinwani, Nenette Lutete, Charlie Pezo. Malanda basara pas ma Zizel. Pour ma Zizel, plus que grand prêtre mère. Donc il y a encore bois qui était pour son bois qui n'a pas il y a déjà au-delà de grand prêtre mais merci beaucoup vraiment. Donc là c'était le chef Ndeka Tolobaka silence, le chef parle. Donc tu vois qui vraiment moi kimia na ebi ke ndeko musu peso aza déjà akota kaka bisaleli ya lelo ndeko kota na yo vraiment donc ya yo ngwana. Bonjour Ndeko Jacques. Bonjour messieurs les journalistes, grand prêtre. Nakata pièce au joueur qui rôle né. Ouais, oh, munganga te. Munganga. Biso ne na minganga. Président a saleli bino pena histoire. Biso na minganga. Tout solo non, pourquoi minganga lelo bozo ko se comporter bongo au mona pena malade aye, bo négliger nano. Eza di ya nini ki lelo peka izo senga bongo to réalité mo ekoma kati na bino ba minganga. Mais c'est journaliste. Oyebi question ça tellement kitoko. Mais na oyebi sono elo moko. Pieso nde bandi c'est qui n'a souka tout cela on est sengoté. Moni et logo ils ont ça la biso ndeka président nga mal à l'aise Elias Lupumpu nda lo bara toujours to landa ba valeur. OK. To éviter ba bêtise. OK. Biso to landa no ba valeur. Et ça réalité na akuta nango et ça na place mo na jouer wana moi na moi si aye hôpital. OK. Allez na bêtier moralité awa hôpital boyaka na coin na nga moko na retraité yo. Donc na sala au hasard te. OK. Ngamo na kutana ngona ya mwana nga malade na hôpital na kotanga kombote. OK. Na komi wana betel kebele docteur pena ye moko a approcher nga. OK. Oh papa ndo za wana za jeune garçon na ba moyen ezo mona na wa yo yebi yaka na ninga kusu zwa numéro na nga benga nga to sala. OK. Donc to toucher point là normal. Yo okay. Na bukana na fumbo wa futa ngona na zwa. Na lobela ki angote na bosa na ki neti kawa oti ko soulever. Lelo ko kutana ba hôpital na biso ba grève eleki. Oyo aba clinique universitaire ba mama emo oyo aba donc oyo abiso aminene amboka quoi. Mais ba grand médecin wana ba professeur ainsi de suite ba sala pe tout moi ba système na bangwa mike. Parce que ceux qui malade aye kuna na spécialité aye ba lobby une fois consulter de soit ka côté abimi boye ba ke libela. Bon mona ke lisusu te. Nzoka grand prêtre docteur apesa ki déjà code kitara na beaucoup mawana système moko ezobako ba cabinet. Très bien. Ba cabinet sikoyo conséquence na ngweza nini chaque suka sanza ozoyo ka grève ba médecin ba osenga l'état futa bango. Bino bokoti si eloko te boyibaki ba malade nyoso bokena bango na bino na privé. Sko l'état futa bino makasa to futa bino nini. C'est ça. Ozomona niveau yo tozokende nango donc voilà. To évoluer chef. Mais chef yo tango sali yango na esprit osani to dénoncer makambo wana mabe de sorte que ça maralisote. Ouais bongo mais tango yo mo pokenda ko sali yango c'est ko appuyer makambo mabe mais yo mo ko ya iso makambo. Non. Na appuyer makambo mabe te. Ndeka président biso loba. Ba mona biso loka ba théâtre lo alo ba motina te. To zonga non place. Kaya on a kota te papa. Tango docteur abengo na pembe na bitoki na malade na ndenge ya papa na ba moyen te selon bango yena a traiter nga na nyungu donc wana na welela c'est ça ça comprendre wana na welela ipo tala kaka bien que na welele za susu ba difficulté na nga très bien bien que la difficulté na ba mamna ba potana nga na diembela na nga pona mpiaka yebi mbuka biso ndizo tambola mais ça bien te voilà conseil na ba docteur ba se comportera bongo ba ndeko ba kendaka pe kolanda bango na ndenga basima wana docteur kokanela nga te donc kokanela nga te na salon mabete pona yo to aider mboka OK to aider mboka vraiment surtout RDC na biso ba te belé ba mono ngwe tina te nzonde biso nde toza tina te na mboka. Donc biso nde to ko matina te donc limbisanga na sali bongo pona batu mususu na yo pe na kati o sala mabe. OK. Yo pe o sala mabe na ebisu. Ka eda mwana bika masala mabe. Aida ratilelo.
Mais aux autres salama bi. Voilà bilo mo ndenge wana. Na kozanga mbote te Gisèle Fata qui moi ça pembe comme ça ngali kukuma. Te ba ki ami danine la za wana far ya kapinga. Wana do bosenite charge à Brazzaville. Massa nanga moko makanaki leader mukosi. Yo ebinde za rana to tala pe wana Valentin Muluku sa prêtre wana ba benga mikolo maître. Sarah Kabombo SK. Ndenge ba omba loba to benga SK. Sans oublier on y a batikal bo tenir la rigueur te hein. TV Zangonga. TV Zangonga vraiment. Blaise Moué pour Mamba Dileji. Talara yo maestro. Merci beaucoup vraiment donc là c'était les docteurs vraiment incarnés qui au Bimano donc ça ne dérange pas. Merci vraiment dans Espérant Boulaya et puis je vinci pas la babi na espace na biso Royal Bokuma vraiment donc Espérance Boulaya salinga bien accueil na yo et puis cadre bo il faut ka bata bongo bazala po accueil zala vraiment assuré quoi président toiki batu tozomona pièce ndenge zoleka de perte que lobby au monde ba docteur likita basalela yo keba na santé bon elo kaka tokoyebisa batu ke bango vuma baza na ba faute mingi te mais ba faute eza epa na biso moko po eza na adage moko elobaka toujours ke mboka ezali kokufa na ba oyo baza kosala mabe te mais eza kokufa na biso ba etoza komona ke baza kosala mabe mais toza ko accompagner ka bango ulieke to telemela bango donc voilà biso ba petit peuple topé ba o tozokuta na bakawana il faut to telemela o ezali ba antivalère mutu moko asali ka mwa hôpital na ye na coin o eza ko répondre na ba norme ya santé te yo en tant que mutu za na souci na o ya santé en tout cas il faut prendre ba précaution nango mutu aza ko memona banzela o eza ya bien te o akimisa ona malade parce que biso pe ba proposer biso na ba hôpital mususu ke ndenge oyebo ya facture ya 2 millions mondeni soki opesi 800,000 sikoyo awa toko longola yo biso moto emne to limisa dossier ce sont des pratiques yo en tant que patriote yo na besoin ya mboka na biso ya avancer akoki ko encourager yango te donc yango ka to kobeta sete na ba ibanso oyo baza vraiment ba congolais topé bazali ba peuple ba humain ba o ezali ba pratique ya bien te il faut que ba côté le melango donc voilà tout ce qu'on peut conclure na kati ya pièce na biso auto salaki merci na ba ebanso bazwaki libako ya kolanda biso masaranga papilo qui se perd des orphelins donc merci à trop na ba accompagnement na yo Mike Makanda mon ami personnel donc voilà merci à trop na bino nyonso président Jean-Jacques Lumumba président toyebike poto si okangama nango neti likambo me biso pe bana mboka tozala besoin na yo quoi président Jean-Jacques Lumumba souhaite au monde que ça la plaisir à trop Jean-Jacques Lumumba Raphaël Mungu gérant la société groupe Stella en tout cas merci na yo pour accompagnement toujours ya jeunesse un jeune n'est pas comme les autres comme vieux mogo à 50 ans 60 ans donc boss qui combat mon père Paul Lumpompo mapeka etonda ezo continuer ka kotonda donc commandant mogo mystique Paul Lumpompo merci beaucoup mon père na soutien na on a ba accompagnement na yo grand prêtre John Sandenga merci beaucoup Edson Mokonzi balobi cordon ya solo Dipro ya solo Edson cordon abiso Jet Li donc voilà ba merci à trop nabino staff nabiso Royal Bokuma, chez grand prêtre mère Gisèle Fatak. En tout cas, merci à Tronabino. Toza kosenga toujours na bandeko bazuli bakuya kolanda biso oyo basala ka théâtre tout comme basala ka théâtre te. Bo se décourager te, boya et pas na biso recrutement za kanango gratuit quoi. Nyonso esalema kana gratuité. Ndeka mokonzi mboka tiaki gratuité na école côté na biso pe gratuité ekota wawe na groupe gratuité ekota makam nyonso eza assuré vraiment na ndenge elongo bani ingénieur Herman architecte à solo président excusez na kato mom ketango lo babatu balanda ba ya opesi adresse te numéro ya contacter ba ya comment ba ya ka boy ba numéro na biso eza affiché na bande de l'écran donc eza affiché na bande de l'écran c'est le même numéro ana o bakoki ko contacter biso bakozwa mouvement facile
et puis bakozala décider. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, à suivre. Président Okati avant boy question nga soukeza pièce ni no bombeli bato nyonso ba mourir tout ya théâtre par rapport ya oeuto salamasi. Esco gentil. Esco gentil kala mingi était zo banda déjà donc semaine tozo kota bakozwa esco gentil. Na ba place nyonso batala kabiso. Okimi pena yo okima pena mo modèle ba jeune ba memaka. Ba jeune basala ndeni biso peka ba jeune ti ba pakate to sala ka ndenge basala te na koza la papa la bango te na koza la papa bango te voilà baninga nga ba papa. Merci beaucoup vraiment. Donc là c'était le président mal à l'aise. Merci na espace cadre kitoko boye vraiment donc royal beaucoup ma vraiment et pas maman la biso Gisèle merci vraiment donc cadre boye nulle part ailleurs donc nga lo bareloko na omona boîte pesali donc cameraman déjà tout nana ba prix donc allez-y comprendre après awa c'est que retrouver ikuna merci na espérant boulaya na kei na yo je viens pas là vraiment na ba ibanganya so c'est d'un pour la zone c'est loka battu ça la bien j'ai de malé la jet de service mon ami perso bel capi babi moi ça pemba ko tsarangongité merci na ba union so bozaki libosa ba etando ikena bino pona kolanda biso tokutani mbala ya sima na évaluation mususu balobi pieso peso ya lisusu makambo tokozala na kati ngape tour il faut na jouer chef otanga wapi tanga kota esco gentil. Merci beaucoup vraiment donc on se retrouve juste à la prochaine.